oyo ngai na salaka azar ezakati ngamona na sombaka mituka bandaku na mbongo bokoko na nga olandi donc mbongo oyo ngai na salelaka ya bokoko na nga ezali mbongo oyo ezali eutaka na kati ya bokoko na nga olandi donc yo pe okosalela na mbongo ya bokoko na yo olandi c'est un peu ça. Voilà, total eza opesanga mbongo muke ata ba fois mike ata ba mbongo ya muke kaka eza les sanoté siko tolingi toleka na ma démonstration donc trop parler peut tuer to landa makambo oyo yango ya na kati ya vide c'est bon tu tchekaka 500 francs yango na gumbi na koti ici na kati ya c'est ça yango susu 1 dollar mususu na bakisi yango yo na gumbi na koti ici na kati ya tire na kangi tinta de tinta kanka de kanka tinta de tinta kanka de kanka nzawiza meza set nzawiza meza set ekenda bato etikala bato ekenda bato etikala bato je suis le docteur Madia Bantu napesa mai te napesa mafuta te kasi napesa makila oyo ekenda po bato na nga bapesa sacrifice te bapesa bête de santé na sacrifia bo jeunesse na nga mpona bozwi bokoko na ngai nzawiza nzawiza bankolo nzawiza bankolo nzawiza bankolo. Voilà, rien à dire, tout le monde est bongo, ba bloc, il y a bongo zo bimawa, donc rien à dire, bon docteur envoyé. Bon chose à ramoto na tembe. Oyo ezali $50,000. $50,000. Bloc yango yo. Oso maman na chasse nango simba ningisela bango. Yango yo mona. Otala bien, caméra joie. Balo les choses na sima. Vous attendez que vous bakosaki. OK. Merci na baños balandaka global Moscou na pesibino merci mingi chaîne aux impact impact na idéologie na ndenge ya deux fois te en tout cas makabozo loka vraiment ebelé na Kinshasa tozo mona bongo mwasi na mobali dimangi na mwasa batu bake na bekolobe bakangami est-ce que eza ko jouer impact moko na spiritualité te to meka pena lelo tozo ya mettre envoyer meka ko expliquer biso makabozo mo ebelé to ka pe masula ba ya sirène des autres to ka pe ba masula ebelé est-ce que mobali wana kende kosala kisi wana po bakangama batu mibale eza nini est-ce que spiritualité mte jouer to eza maloba o mobali alakelaki mwasi ki ngane na bayo na mbongo boye mukolo ko tricher ngai okende ko kangama en tout cas lelo na okotsa rapidement invité na ngai docteur envoyé à docteur spirituel atretaka presque makanyoso oyo mutu akoko za nango ko la problème docteur envoyé bonjour. Bonjour Papa Dani. Boni d'abord santé. Ouais, ça va vraiment, merci vraiment. Santé Zalibé. Voilà. En tout cas, bah messana Rolanda yo na Global Moscou et puis na ma page et puis na Ismaël Télévision et puis na Loki TV, ma chaîne eza moi et belo lelo yo ozo pesa la pluie et le bon temps. Tout ça mona fait mon réseau leka na Kinshasa awa. Au mona moi choisala qui marié, babala officiellement. Et puis ils ont triché mobali a baraté mais mobali du coup tout le monde a vidéo sur les réseaux sociaux bakangami beko beko kraka et ça d'abord on est état que docteur spirituel wana eza nango babiloko moko ya mike eza babiloko mpona kopinir kaka infidélité donc soki mutu oyo aza na posa kosala yango akocontacte bato basalaka yango neti nga nasalaka yango te pourquoi nasalaka yango te mutu deja fo azala na conscience na ye olandi okosala mpo bato bakangama na place osala bato bakangama na likolo ya ekobo sala nyonso
mwasi oyo atishaka mobali na ye akoma aveugle abosa na biloko oyo nyonso etindaka ye akende kotriche mobali na ye. Sala nyonso mwasi oyo aza mposa mobali na ezala fidèle na place bakende bakangama bayoka soni basoni wana mpe emema mpe ebele na baliwa. Ezali malamu te. Sala nyonso odomine mobali alinga mwasi ne mingi soki bakoma zoba ya mwasi na ye akima basi mosusu akende kotriche mwasi na ye te. Est-ce que ya domination yango ezalaka na maloba te eza na badiscipline te to eza non domination ezali permis voir même ata na mosala okodomine patron na yo. Voir même ata na ndako okodomine parent na yo. Voir même ata na libala okodomine mobile na yo okodomine mwasi na yo. Olandi donc eza permis. Ngana ko préférer na bato balinda ko luka kisi oyo ya ko sala ki mobile nga bakangama mwasi nga bakangama eza faux pratique. Zwande domination dominer mobile na yo dominer mwasi na yo nyoso oyo kolinga osala yango ya sala amona ka basi musu te kanga banzela wana kanga ye bloqué na ndenge nyoso mais papa tango yo luki homme spirituel lokola ngai maître envoyé ouais papa nalingaka mwasi moko we mwasi wana lingaka te na koyebisa yo droit rituel condition rituelle na ata mwasi wana bosola na nzela te na koyebisa yo condition ya rituel na yo soki osaleli yango mwasi wana okomona ke parce que toza bato non soki olingaka na mwasi soki yo moto olekisa kolinga mwasi oyeba soki mwasi olekisa kolinga mobali yepa oyeba siko soki olingi ekoma invexe et puis ebakisama na bapilipili na bamongwa osentira yango ke opena komela mbwana nga na okanga esinga na kingo na obenda ye okomprendre eza normal ke papa akima ndako parfois mama nzoto ya mwasi eza malamu te so obengi mettre envoyé na numéro eza affiché plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so obengi mettre envoyé na opesa yo baséance ya kosokola nzoto na yo comprendre eloko nini kotia na mai nzoto noki mwasi ekozonga na état normal. Bapapa oyo bazala na posa bapusa banzoto na bango ki mobali epusa eya monene po mama sepela so obengi mettre envoyé na numéro wana osalela yo eloko mobali eperdra bafox nango etelemaka susu te usoki etelemaka na pasi so obengi mettre envoyé okozongela ndenge ozalaki na 12 ans 14 ans olandi donc c'est un peu ça. Tolobani na phénomène oyo pe bima zakalaha o bachele zakala pesa spirituel to eza nango kaka biloko moko baolo kotana balabala to eza pena phénomène spirituel zakalaha ezali phénomène moko eza réel ezali kisi moko ezali réel ezali parmi ba biloko oyo ngai na lobi ba domination zakalaha donc il était fanda awa. Ah, ok. De vraie signification dans Vanda. Fanda awa zakala. Ha donc fanda awa. Izana kimania ngana namnokamboka nanga. Ok. Zakala ha fanda awa. Donc mobali amona kasusu mutute sofio akoma zoba na yo alandaka yo. Moi c'est mona kasusu mutute akoma zoba no alandaka yo. Yango wana babengi zakala ha. Na namnokamboka. Na lingala fanda awa. Voilà, tout le monde a peur au monde le loawa, tout le monde a été dans la zandu, avant moi, bilo on a sauté comme ils ont fonctionné. Témoin, on a des commissions à pembe na ye, au monde a ba client, ba kei, ba zongi, ba client, ba kei, ba zongi. Mettre docteur envoyé au Koyi Kolobani. Oui, au moment il y a liboso, ezali. Na zandu tango bozo teka.
bato na bato baza na ba esprit na bango, bato na bato baza na coutume na bango, bato na bato baza na spiritualité oyo batia na ba produit na ye azoteka. Surtout mingi na bazando mususu eza na ba West Africain mususu aoteka na kisi ya bokoko na ye. Yo so koteka na komba Yesu sans effet au nom de Jésus. Ozo ba sans effet, c'est que ça ne fait te. Okoteka te. OK. Vous-même, à ta côté, ils ont un rituel, il y a côté qu'ils allaient. Un rituel, il y a comment ils allaient. Ils allaient qui citer, mais ils allaient, un rituel, il y a comment ils allaient. Mais dans l'église, sous le logo là-bas, branamiste. Un rituel, il y a comment. Sauf que la plupart, ils ont plus de comment ça. Sauf que les boutiques, il faut boutique tourner. Attends, ben, voilà. Un rituel, il y a comment ils allaient. Il y a des papa, des maman. Aux la moi entreprise, aux la maison, aux la terrasse, aux la bar, aux la digablo, aux la eloko nyonso oyo ocha comme eloko mo okrea ezala ekotela ka yombongo. Omoni ki avancement ezate benga mettre envoyer ba tir na sala ka tir client. Voilà, ba tir client. Na opesa yo eloko moko to benga ka tir client. Au moins, la plupart sont les boutiques, moi, retourne dans le plein. Maman va tenir un dendo, mais espace est à rater pour nous sommes dendo. Dans la tour. Maman, quand on a marqué la boutique, mais espace est à rater. Voilà. Il y a un babin à tir client. Ben dans client, clientèle. Maintenant, voilà, Vandika na question, mais ils appellent à battre sous Azana Ligablo, soit à la terrasse, mais à côté quand même bon élim. A ote quand même bon weli ma comprendre to mona pena compter boy 100 000 mais mona yer moko boy swanga ke sumba biloko a mona ba compter boy etika li 20 000. Oui. Biloko wana ezalaka mingi batu musuba yaka bayibaka mbongo batu na ndenge ya mystique. Oyo kutu ezali rituel kutu ya ofele. Ezali rituel moko kutu eza kutu problème te. Yo ndeko papa ndeko mama ozolandanga ozali na eloko na otekaka osataka ba symptôme mona mbongo ebungaka na kati ya place otiaka mbongo na yo zwa kaka pilipili ya poto pilipili oyo ya monene moko ozwi likala moko tiaka na kati ya eloko oyo otiaka mbongo na boutique na mona mi batiaka mbongo na bacarton et tout na coffre fort na nini tout ça zwa kaka likala moko na pilipili tia ata aye a multiplier force kindoki na ye azombongo na hotel wana na kabila ngo ba client c'est vrai mais wana na kabila ngo batu bata la biso c'est vrai oui ata sel ne ata meki ata uti na mai azoka likala kaka na pilipili aloba bakoko na nga likala oyo na pilipili oyo na otya ngo na mbongo na nga ezala comme protection mbongo na nga oyo so yana mipepe na ye voilà akuta na pilipili suisse emisu likala oyo sala nini e aveuglé ye amona mbongo na ezapa na bandeko mingi bazolela biye soka te koluka musala bakokende 4-5 bakopona 4 mais ye ko mazalo ko 5e mata yaki mutaliboso omona bakozwa ete bazwika ya dossier bayebisie ozonga oyamba oyo nyonso aza na posa aluka musala bazwage na musala te oyo nyonso alukanga musala oyo ya mutema nelingaka azwaka yango te wa misala moko ya mike ya bongo ezoyela ye a contacter mettre envoyer a uza musala na société nyonso alingi ezala compagnie pétrolière avion na ministère moko quelconque na ba compagnie na biso kaka ya l'état na ba compagnie ya partout na mboka oza contacter mettre envoyer le numéro est affiché. Ba pasteur pe bazolela na église alobi banda sala église marchaka te. Merci. Na c'est pas la question oyo. Yo ndeko pasteur place ozali ozolandanga. Tango tokosola na yo bandimi oyo bino bobengaka ba bien aimé ba kozala wana te. Ceux qui ont moni que église no ezo marché te. Contacter mettre envoyer. Au moni ndenge ba concert ya ba mise tondaka biso ba to tontsaka ngo so bongo église non po to tontsa ngo za seconde olandi au moni tango ni ya makufaka banzinzi ndenge balandaka na bangusu oyo bimaka bato ba tonda église no loka banzinzi na bangusu
contacter mettre envoyer na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. Yo faux prophète. Prophète à Makiona. On peut ça prophétie, pardon, prophétie, aux estimés. Que atali ndekodani ndekodani sege na minito azoluka mbongo fo aso mutuka ndekodani après il est so mutuka mais yebisa ye 5 ans passés ya ndekodani makamuni eleka ayebite faux prophète benga mettre envoyé na opesa yo écran prophétique et puis na opesa yo écoute prophétique parce que écran prophétique na Jésus-Christ ezate écran prophétique ezali kaka na nzila Congo na nzela ya bokoko na yo place aux écran prophétique okomona ndenge ba minkengi oyo église des noirs voilà azo pefe puis azo pesa yo ezali prophétie makambo na ope ezali bongo bango basala yango kaka na estimation ataloka pa donc azo créer ndenge akuteli yo abiki lelo bana basi abika ba problème ke comme na mokili oyo basi balukaka libala mibali balukaka musala na voyage auto 3 prophéties wana kaka o visé zo bimakala mingi 3 prophéties wana zo matavio donc yo ndeko prophète benga mettre envoyé na opesa yo écran prophétique pe ozo écoute prophétique osala musala na bokebi nyonso osala musala na nzela vraiment ya bosolo vraiment d'après na basi mingi o baza ba to bengaka ba ndumba mais na langage na biso ki tshasa ba chel tournera na ville wana mais azo jwa penda libalo bazwa na force te ba peseka ba mbonga mike moi 20 moi 30 mais pas jwa penda mutu moka o ya pesa moi 3000 moi 5000 ba ozana na ba difficulté ba mpe ba li mettre envoyer ba ko ça ndenge yo ndeko mama ndeko na biso mwana mwasi soki oleki na nzela oyo ozaka na posa mibali ya malunga mibali oyo ya bozwi mibali oyo penzaki aye pembeni na yo vie na oyo changer parce que kasi ya makanda eza kaka teke fois zala mobali chef de la famille azaka mwasi parfois azwa mwasi azwa mbongo na ndenge ya nkode ya famille te mais aza leader il faut azwa akozwa na nzela mobali ezala oza na mboka nini oza na posa okutana na ministre moko mpakala homme d'affaires moko mpakala mutu moko boye oyo oreva soit koti na vie na yo vie na yo ekobonga benga mettre envoyé rituel ezala à distance ezala pembeni solution dans 3 jours okutana makambo nyonso ekozala bien okutana mobali no malamu okutana pe soki bato basalaka bakopi na bango wana boya bosala kope ntango ya akopesa mbongo ya malunga apesa yo bozwi ya malunga explication ezala te donc sans coup de problème va contacter na numéro plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 voilà mettre envoyer to komi ko chiter eloko ni lelo soko zotala ndenge makambo ezokende na mboka na biso tozomona bongo ba problème ezozala mwa mingi atake yo poza na lisu ya banzambe ndenge mboka na biso ezokende koto oyo toza est eza koningana mwa moke koto mpe bato baza na mwa ba problème mwa mingi lelo yozotala na lisu na oyo ya bonzambe okoki koloba nini nyonso wana eza nango kaka po tobungisa kibonzambe na biso yango kimia ezozanga biso na mboka mais soki to reconnaître ba entité na biso to reconnaître ba valeur ancestrale na biso to reconnaître kibokoko na biso to reconnaître que bango bato babundaki po tozwa indépendance indépendance ezalaki spirituel après et akoma physique parce que monde physique ezalaka géré par monde spirituel monde spirituel nde moto ekambaka makambo monde spirituel esalaka nano nomination ya mokonzi nyonso et puis monde physique eyaka konomi soit kovote après olandi donc biso bato tozalaka géré par la spiritualité alors soki torespecte baprincipe na biso spiritualité okomonaki makambo na biso ozala kaka neti ekobanda kaka koboa te ya mibale ezali nzambe bakoko asunga bakonzi ya mboka na biso baréalize oyo ezalaka souye na biso église d'état fo ekoma église des noirs oh papa église des noirs yango ezali ya biso
L'église nyonso et ya bapaya eza biso te. Po ba siège nango eza libanda. Eza na ba Rome, eza na ba par-ci par là, na ba Suède par-ci par là. Voilà. Mais ya biso ba siège nango eza li awa. Olandi ba komisa église de Noir, église d'État. Au mona ke makambo ya kobomana entre biso ekosila. Mais ba continuer so ba salaka ba samsala ba malamu. Mais ça va rendre respect kaka ya bantité to tcha bango na place na bango et puis to reconnaître yango et puis to sala tout to comme ça église de Noir, église d'État. Voilà. Et sinon tout seulement mon kema motali pe pour témoigner to tika monsieur si la vérité malgré toujours qu'il est malé mais na suka docteur envoyé le lot batumi ba goma koluka pe pour témoigner mo na mutu mususu akindaki pa mettre moko bozo pour témoigner ma baloli atika na pe komona elo côté mettre envoyé omoni na musala nyoso batu baza ba spécialiste na domaine basali mutu mususu domaine ezali atreta bambasu mais likolo mutu abengi yeke mpona porte-monnaie andimi kosala yango tandis que eza domaine na ye te ata fois même na médecine eza bato mosusu baza kaka mpona ye ayekola kaka kotretaka bana bebe mutu mosusu ayekola kotraite kaka pumo kaka mutu mosusu ayekola kotraite kaka mitu mais aza docteur akokomela mpe kisi mpe ya douleur mais ntango tokoti na kote ya spécialité bato na bato baza na spécialité na bango neti nga nazali expert na nkodia naza expert na valise naza expert na porte-monnaie non magique mais porte-monnaie dit bonheur. On comprend? Donc spécialité na nga yango wana mais en dehors de ça deuxième spécialité na nga ezali ko réaliser oyo ezali ba rêve ya bato neti rêve ya mwasi nyonso ezalaka abala abota soki complication eza na koto obenga mettre envoyé rêve ya mobali nyonso ezalaka asala foyer na ye soki obengi mettre envoyé okozwa oyo nyonso ezali posa na yo olandi neti nkodia ezali vase et pardon nkodia ezali source ya provenance ya bonheur place bonheur eutaka fleuve to océan ezalaka monene mais sotoli source nango place euta ezalaka moke parce que valise to porte-monnaie ezali fleuve ou soit océan place oyo mai eyaka kose réaliser olandi donc mutu oyo azwi porte-monnaie mpo eproduire yo na mbongo mabe te faut eproduire yo na nkodia nkodia ezali richesse ya famille richesse familiale olandi donc mutu nyonso akozala na posa bozwa bokoko na ye asatendre ke akoya kozwa nkodia so nkodia yango akozwa soki akolinga teke napesa ye nkodia na méthode ya kilwazu neti mpoka oyo bino nalinga oyo maseke exemple mpoka oyo bato mosusu baza anango na ndako symbole batikeli na koko na ye na papa na ye ayebaka te eza nkodia mais biloko boye parfois mwasi obala omona osuspect bana etu ekozala garder na village natal na yo mais production nde ewana koproduire na saki na yo ça dépend monto olingi olandi ni sacrifice ni bien de sang sans condition sauf achat matériel spirituel na yo so contacter mettre envoyé achat matériel spirituel na yo soko sali yango sombi yango et puis nyonso ekozala carré sans problème ni tourmentation et logo moko te pe okozala satisfait et même jour okozala rituel na yo ya kozwa porte-monnaie na yo quand tu as tapé le soleil à mongo mettre envoyé le docteur envoyé bato pe bazota la biso ba oluka na ba mona mbongo ngo yango parce que za bato mi bazolo baga mettre azolo baga nga tika lo ba mbongo to monite est-ce que ne balo baga soda ku fagana munduki to ko mona mo spectacle ndeko pesa wana no eloko na nga wana oyo ngai nasalaka azar ezaka te nga mona na sombaka mituka bandaku na mbongo bokoko na nga olandi donc mbongo oyo ngai nasalelaka ya bokoko na nga ezali mbongo oyo ezali eutaka na kati ya bokoko na nga olandi donc yo mpe okosalela na mbongo ya bokoko na yo
Hollandi, c'est un peu ça. Voilà, total là, et ça. Au Pesanga, au Monga Mouké, ata ba femme Mouké, ata ba Monga Mouké Kaka. Et ça, les sanotés, je suis content de les canards. Ma démonstration, donc, trop parler, peut tuer, tout, l'andama, comme le docteur envoyé. Non, vous avez $1. Au Pesanga, 500 francs, on a $1. C'est vrai, hein? La carte est vide. C'est bon. Tu checkes 500 francs. La Gumbi. La côte ici, la carte, il y a. C'est ça. Sous $1, sous ma baki, c'est la Gumbi. La côte ici, la carte, il y a tiroir spirituel, tiroir du bonheur. La kangi. Tinta de tinta kanka de kanka, tinta de tinta kanka de kanka. Nzaouiza mes ancêtres, nzaouiza mes ancêtres. Et kenda bato tikala bato, kenda bato tikala bato. Je suis le docteur Madi Abantu. Na pesa ma ite, na pesa ma futa te kasi, na pesa ma kila. Oyo. Et kenda po bato nanga, ba pesa sacrifice te, ba pesa bête de santé. Na sacrifia. Bo jeunesse nanga, po na bozuya bokoko nanga yi. Nzaouiza, nzaouiza bankolo, nzaouiza bankolo. Nzaouiza bankolo. Voilà, rien à dire, tout le monde est bon, bloc, il y a bon au bimawa, donc rien à dire, bon, docteur envoyé. Bon, chose à ramonter na tembe. Ils allaient $50,000. $50,000. Bloc yango. Oso maman o chassé nango Simba, ningisi la bango. Yango mona. Autala bien, caméra joie. Dans les choses na ciment. Vous attendez que vous ba kosaki. OK. Rien à dire yango yo. Tembe sili. Docteur envoyé à sali spectacle na docteur Robaksani na osali. Donc on nyonso azala posa bozuya beaucoup konaye $50,000 bimi pièce par pièce et puis emballé la chassé et puis bambongo ya biso pe ya mboka eye parce que la côte ici franc et puis la côte dollar. Donc numéro na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728. So benga le numéro wana problème na nyonso eza spirituel eza non spirituel maladie incurable non incurable oza na posa code oza na posa porte-monnaie oza na posa valise benga na numéro eza affiché wana bakomi docteur envoyé soit maître envoyé okozwa nga moko en chair et en os mbongo yango yo bomoni na miso na bino rien à dire yango yango Merci beaucoup, docteur envoyé. Voilà, merci beaucoup. Oazana Tembe, mais quand nous autant ni docteur envoyé à multiplier le mbongo na porte-monnaie na yo et puis code na yo et bana kosala nuit et jour donc azo senga na ye makilate azo senga kaka kosomba ba instrument ya musala donc c'est tout mettre na okolo balolo na ba congolais nyonso balandaki yo na global Moscou nini oyo nyonso azali choqué et pas mettre moko songolo mpakala abenga ye po azwa un code na ye abenga ye po azwa solution ya fina ye abenga ye po azwa traitement ya nzoto na ye akutana na solution te trop tard ezali te 99 problèmes mais une fois solution benga mettre envoyé na numéro affiché plus 243
89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 maboko na ngeza kina eloko te tiroir na nga peza kina eloko te na tiaki $1 et puis 500 francs yango mbongo epesi biso ezali mbongo ya bokoko na nga ndenge eza boye parmi bamapango na nga nazoyenda somba susu lupango na nga lelo parce que ezali mbongo oyo bakoko na nga bapesaka ngai matondo. Merci beaucoup. Le docteur envoyé. En tout cas, on a un commentaire au sein de la TP à Kobaxizate, Bobing, numéro na bande passant soana, et le cas on a Goloba, Bachaka Tembete, na moto aussi déjà à l'école Sikawa. Aussi, Baleka, par un bon témoignage, le docteur envoyé Bobing, et pour ça là. Normalement, il bien na pesi na sima caméra Roger Matadi, na pesi na sima caméra Maître Games, na pesi pe Global Moscou mote sikaza trésor, na pesi bino so mote to kutani na malaya sima. Merci, bye et ciao.